Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence, mais tout ça déjà la différence. Ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina. Na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso batuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango ba instruire bango alors tango ba ONG mususu ba kenda ki ba yamba ki bango malamu et puis tozo continuer ko sensibiliser pour na Mambasa ba région wana nyoso place malade eza lisusu mais tokosuka wana kakate soki même Ebola esili tolingi to continuer ko éduquer ko aider ko sensibiliser pour na Ebola kakate pe pour na ba maladie mususu nyoso connect eza na kata région omoni biso tolingi vraiment kimia ezonga kuna kimia ezakaka mindu ki esi katate mais kimia ezape santé ya population ezala malamu éducation makambo wana nyoso ezala kitoko biso alte bola focalisation na biso makasi ezali pour na santé na bango santé communautaire ezala kitoko pour que Ebola ezonga lisusu te et puis ba maladie nyoso connect wana to résoudre ngo pe facilement rapidement.